bote na biso nyonso o bozu biso de partout boza kolanda biso tozali awa na ville province ya Kinshasa na avenue Bosobolo juste na direction Birmanie et pas wapi sika ba comédien histoire ba comédien banda et salama banzonzingo et pas major Zolozolo oyo bat bayebi grand zonzinga producteur o surtout apesa esika oyo pona ba comédien toyi awa pona surtout les camozo les camozo ba comédien bon très bien que notre comédien a tiré ça fait une semaine pico o azali ko ça na groupe il y a Lisbonne où ils allaient bongo il y a président Ladi Esobe où azali ko séjourner pour le moment na mikili ya poto puis awa les allez mukolo ya réunion comme d'hab nde basala kasoyi comédien moka kufi akutanaka ko solola pona ko préparatif ya ba obsèque na moni présence ya CG Oxygène yé lokola surtout tout le monde qui a lancé ba communiquer lokola biso presse to luka toujours ba information c'est pourquoi to yé awa poto mekato yeba ba osola nini et kozala ndenge nini yango pona to profiter de l'occasion lokola to kutani na ba comédien ba fandi ensemble to feto yeba bango ba bongisi nini et comme na niveau nini ba makambo to zoyoka est-ce que ça vrai ou faux. Voilà, je pense que à côté, votre option, on a présenté ma condoléance. Vous êtes triste, merci. Ah, certainement. Et ça lui passe, ça fait une semaine, Pico, à Tikibiso. Au juste, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a qui comédien à Koufi. Tout le monde a vraiment senti qui chasse Internet. Pas tout le monde est dans le mouvement Penza. Qui est parti aussi par un comédien. Répétez, jusqu'à présent, Mato Inabiso, ma quelques autres kangote, ils ont juste. Mato ils ont comédien boya Koufi, comédien boya Koufi. Naza en rimé, et puis là, tu sais, peut-être on va rien ma bien. Ah, mais ceux qui, quoi les invités, peut-être on se rendre ici présentés. Yo yebi ndenge que dans le faut réunir ba comédien surtout et pas ya major Bissade après ça sur place. Ngalanda on a communiqué ya même la communiquer. Ça veut dire comme ça en plein en vulgaire nango. Vous comprenez? Batunyo so ba qualité mais c'est partout qui chasse les arbres et dit que non aujourd'hui nous en tu peux de un acteur pour travailler là pour parler boy. Donc les autres bamanango bon suko na habité au ligneur bamandenge nini ezala on dirait ba mégaphone ba crier mais comment na lobi bongo poto yebike Pierrot poto yebike ce comédien Kofi Angoumé zalaka moi peut attendre lelo et là au moins déjà 17 heures passé mais tout le monde a vraiment prince ba comédien penate et ça que rapport bino bozaka komikanga bino bolinga nzonzingité bolinga ko monta tena matanga batu bonga monta penate surtout pena mona ko pendate assemblage ouais pena sipotenga peut-être ça circonstance au tout le ou soit temps mon sous au salaka balayage ya nini ya nini ya émission là yo Tellement beaucoup de temps pencher dans ce monde là pour les qui n'ont pas sur la goya vérité ah oui vérité de gars qu'on va répondre comprenez et vous les bandits 10 heures vous les bandits 10 heures alors à tout mingi ba kelema sur ma vacation na bango probablement il réunit ça 16 heures bus pas congolais culture to ça na bango sur 16 heures à 16 heures tu vois 17 heures 18 heures donc peut-être ça ni am sur ça là vous là beti bana 10 heures tu suko yo ku tu zo prévenir moi que c'est peut-être un moment comme sur comité dire que non biso to zaraka tourner dans zone invité tourner pour assister bah tout ça c'est faire chifo sur zone que c'est pas bien ça est-ce que toi même au tara pour yo que dans zone invité tourner quelque part tu n'es pas invité ça n'a pas de sens quand on nous invite pour participer on va inviter biso to yaka kana makasi le kono ce qu'on a bien dans groupe déjà bobongisi nini bo communiquer nini surtout non biso dans groupe là sur l'autre ça lundi, l'autre ça mardi.
L'autre mercredi plutôt. Le mercredi. Biso, le samedi, tu as une réunion restreinte. Il y a Biso, Batalis Boy. Biso, Batalis Boy, tu as dit, tu as calé, tu as dit, Biso, Biso, la famille artistique. Biso, la famille artistique, famille biologique, et puis il y a la famille, Biso, il y a une famille professionnelle, là où il travaillait. Donc il fallait Biso, nous surtout, Misatou, tout Sangana, et vous allez le coup, tu n'as pas quoi. Pour que tu aies mis à jour, Oyo. Et tu ne communiques pas partout pour que la star, l'artiste, la baron. Donc, les lots après, awa, net rejoint la famille, tous sur la mission, surtout ensemble, tout calé jour, il fallait tout bien ça. Et bien, mais de notre côté, ça va, tous les gens déjà, qui m'a oublié sur tout ce bon, c'est que ça n'a pas. Tu vas taper ma structure, je suis bien bon ça. Mais sinon, nous sommes après. Merci. À côté, on a un bon Omé. Omé, en tout cas, Omé a un peu rare, tu profites vraiment de quoi tout le monde y a. Tu vas faire, tu profites d'un peu de matin. Matin, ça sera battu, semble Omé. Matin, ça sera pas battu, Olimisa. Omé n'a pas su moi God pour Singake, pas pour ça mon nom Bimba. Voilà. Omé, pourquoi tu te fais rare d'abord? Non, na rareté, na mona naka parce que na les gardiens la télé chaque dimanche rare network parce que na mona na Nzonzingi Omé vraiment na té. Donc Nzonzingi a d'être ça la permission. Babi Omé azaka un peu réticente alingane benate ba passe bat bazaza. Te so ba benga na oya. Na boya, te so ba benga na oya, to so la de el cambo. Ok, ça va. En tout cas, de l'autre pico, ça fait une semaine. Tout le monde a abandonné à Brazzaville. On a pu ça un mois. Wakunda, des mots nigérians, des mots pena pico. Et c'est là que bon, on a un machako, ça va un mois. Et ça, un mois. Ils ont après président, je ne sais pas, ça a quitté. Azoya, Naza, c'est qu'ils ont réunion, les bossous, tout ça, et les lots. Dès que ça la réunion les lots, suite écoé bana qui va kunda pico semaine boé jour boé. Mais n'intimité que ça un mois. C'est ça un mois. Confirme ce que le président l'a dit sur Azoya. Oui. Oui, Azoya. Pourquoi faire le mois na et moi passer l'idée monsieur Zotambo la fait déjà internet que Azoya pour na matanga mois na e ndeko na e akufi po aya kokunda e. Azoya. Mais on s'en va faire non parce que na Kinshasa wa on me pena oza na kombo a ba faire no bazolanda yo zo communiquer bango nini surtout pour na likamando ko na biso piko atiki biso pona ba fan na biso na oya ngai na oya piko na Elise Boy soki balinga biso penya na motema moko ba oya pona ko assister biso to lela piko. Na moni vraiment bolingo bazala na ngo pona piko soki mowe ya monaka piko angala mkamona nde baza linga e malheureusement tout le monde a été piko azaki vraiment aimé tala ning internet vraiment ninga ni piko baya tamba oye ba place baya pona to lela piko pona komonsa bolingo wana o bazaki na ngo pona e. Voilà. Mpolo répétition et salamaki au pico ça c'est répétition. Yo pour salaki? Oui, nazalaki. Il naza chef na sa répétition nazalaki. Jour à ça qui malaise wana. Monsieur salami belé vraiment. Monsieur salami belé, la contradiction est belé. Peut-être que vous informer biso autrement. Contradiction ba oloba. Que de pico a zalaki boso zalaki malade. Mais avec une répétition, la physique ou ça c'est qui bino. Yango de ça que et ça la que des minaliwa musu que non azalaka diabétique da sucre de salike asa crise wana batu musu ba biko non tangu fanda ki wana na kata répétition na liaki après ça ko lia melima inde ayo kibongo et que c'était quoi juste aliaki te d'ailleurs non biso to liaka après physique pause neto bima pona olukelo ko lia. Mais tu ne même pas de temps à pause. Donc, je rappelle déjà diabétique, quand nous avons vu bon. Bisogno sonné tout le temps la âme dans l'état de santé. Ayebi ke na souffra na boy mais awaya na télé te pour le bango. Donc, azaki déjà azaka diabétique,
asisi kosala mpe baphysique asalaki ya moke wana apesi biso mpe pose na ndenge mpe ayaki kosala malaise tomemi na hôpital ezalaki pembeni wana après babimaki bakendako na madame na ye baphysique yango yo posalaki yango biso so tosala yango baphysique yango yokanisi eza baphysique ya ndeni eza baphysique oyo ya bamaître bayaka bote eza ya bongo te eza kaka bouti ndako bochauffe nzoto kaka mwa moke eza baphysique so ya makasi boye non bandeko nini na biso oyo bandeko bacomédienne mosu alobi ke oyo ya groupe na biso kutan asalaki mingi s'il vous plaît amonaki basanzane mama non rien tosala biso mpe baphysique ya makasi te ezalaka boningisi mwa nzoto mpo ozala soupe eza baphysique mo teke ya makasi so non rien bon namoni mpe video ya moto na biso yango te oyo alobi bongo parce que tosala yango te aya aloba yango ndeni tosala biso baphysique ya bongo te. Ok, voilà en tout cas totika yo mais sauf que laka bafai na yo ke tosolomaka mobele bo ezali ya vi na yo bati semaine prochaine mambo eza ya vi na ngai ya mosala na yo te oyo elobi tosoloma bebele ok tosolola après matanga lokwa kande yo olobi namonana merci ko toza nao na matanga wana na matanga tozolela chief na biso toana soki matanga eleki tosala émission mpona alobela vie na nga ndenge olobi journée ya lelo ya liboso ya réunion na biso merci na bafani na biso oyo ya Lisbonne nayebi ke tozala na bafani ebele ya Lisbonne basepelaka na biso boasiste biso na matanga ya chief piko so tomoni bino boye kolela na biso esika moko tosepela mingi soki mpe nzambe nde ayebaka ntango tokufaka soki tomonaka oyo nyonso ezoleka soki mpe tomonaka piko omona bolingo na bino nde bolingaka et merci beaucoup. Ouais, la série continue tomoni toyi awa pa Samba papa ke boyo kuya wana Samba na monu za vraiment très triste et donc il y a une présence sinon senti que vous avez l'accès à mon thème. Qu'en est-il maintenant de programme, d'organisation, des gens de... Bon, raison pour laquelle au moins il se retrouvé ce soir, les arabes préparatifs pour la Cobon, c'est bon, c'est qu'il y a une habitude à tirer qui se pique au Maïndo, mais autrement dit, mais c'est Google. Donc, jusqu'à présent, officiellement, nous allons dans le programme Mogoté. Alors, pour le rendez-vous avec notre famille, faites tout le l'élo. Bah, continuer à l'association, bah, j'ai qui bon tout le awa entre nous les artistes. Et après, quand ici ma case, comme on va mouton moko, nous avons un rendez-vous et pas il y a bandé nabiso, il y a famille, il y a un moniteur se retrouver, c'est la bandé am souma poussana et bongo to c'est la réunion nabiso. Nous sommes confirmés quand même rebelle. Batanga yeba afaki ndi asaki te expliquer biso. Kombo wana Maindombe ezali kombo na ye moko papa to bopesa kana tako. Bon, Pico, tant que Bani n'est pas maître paille, Bana kala comme les arabes. Alors jouer Piccolo. Hein, t'as non bien qu'elle pas maître paille. Piccolo. Alors tant que pas phénomène féminin n'a rien mais à quatre ans comme Pico. Alors moni artiste nyo so bazala na ba moi ba sobriquer na bango. Netinga lelo na samba. Bamiso benga nga mbiaka. Bamiso benga nga be manyoko frite. Vous comprenez? Donc, Pico, avant un natif, il y a un côté alors, pour valoriser la province, il y a cher, il y avait un abisso gentil Ngobila, mais c'est pas bien à Pico, Maïndombe. Donc, ça fait la force, quoi. Il y a un moment où tu as la guerre, Moro, Netinga Maïndombe. Et Moro Doueme. Doueme, c'est son vrai nom. Hein, papi kama doueme voilà comme on est d'ailleurs moi tout bien avec main de naissance et puis comme on a moi en pleurs pièce la biso to ça qui a bossé pas mettre pas ya féminin sobé pièce la bossé to diffusant na nini et ça là qui ami ennemi nous parlons bien sur main de me place comme on fan da présent makasi donc monsieur Google pour ba fan baza peut pas savoir monsieur Google wana e uta wapi bon monsieur Google puis
azalaki animateur. Alors, biso tozalaka ndeni, so tosisi répétition. So peut-être bacourse c'est même pas to répétaka en face ba restaurant ezalaka wana ba boisson batekaka wana. Alors, la plupart ba jours auto répétatoire to fanda wana. Au moins so to fanda so micho aza na l'art. Petit na biso poupon ba na l'art, moko atra na l'art. La flata qu'est-ce qu'on bon. Mais c'est Google. Voilà, yes go yo. Il y a pas l'ingénieur le coup. Pour moi, est-ce que tout ça laisse comme moi bien? Oh, oui, à fond là. Donc, comment tactique là-bas des jeux. Donc, comme Google, on appelle ça, ils ont mis chaud moukwata, na poupon. Ben, à quel n'a pas atteint comme ça là. Il y a ressemble là, on a sanga, ba mela. Il y a un autre mais c'est Google, ils ont na sens voilà. Il peut détenir qu'est-ce qu'il y a coupe? Non. Na Lisbonne Fondation, il y a mon nom présent si ma mongue. Puis quoi, Azalaki organisateur, Azalaki chef du groupe. Mais mbongo qu'est-ce qu'il y a groupe et si maman pas maman Ida Nora. Par contre, ba caissière, maramu tout est à limbongo. Par contre, la gérango. La gérango, donc après ça a un rapport, salibo c'est bon. Qu'est-ce que mbongo n'est pas picoté. En tout cas, nalandi mukolo oyo akufaki na tongo nango. Ben monsieur ça me belo ça ben interview mo belé bat ba salaki même ben interview yo ça salaki bat musu ba comprendre nango un peu à côté hein bat ba que non façon de communiquer il fallait pour le bac azaka diabétique il fallait pour le éclaircir ya onde wana et bat ba commentaire ba que non samba il fallait pas pour le bac non il na bango azaka diabète non azaka héréditaire tu sais pour l'andiango bon. Chez nous, dans le Congo, il y a la compréhension na bango. Donc, il faut qu'on s'attende à nuance. Au coquille, qu'on a l'obéli comme on a mutu musupe, à l'obéli ango na ndenge na ye moroboy. Vous avez façon à l'obéli qui na bateau tout ba lobby, mutu ayebi pure les gabisa zate. N'est-ce na mouvement na biso. Mutu hôtel maté qui a lobby que ayebi pire ko les ganga samba zate. Na groupe wana batu mingi ba yebi piko na Lisbonne Fondation pas famille les sodo mais ngai c'est un ami to bandi ne banda mine ça mettre pas bon c'est pas peut-être ba ba moi na ba ba limbisanga mais c'est une façon ya ko éclaircir au moins to fandi boy il y a des gens qui ne va tout na biso papa belaki et là on est bomine de na biso alors ça n'a pas explication claire na ça na droit ko expliquer moto a tout ninga te na pas choisir nango. Alors, c'était une façon, il y a informé Batou, oh, il y a Batou na Rabiso à Belinini, il y a quoi Bisabango, et là, on y a balé quand tout ça on a biso, et puis, et là, on y a commerce à niveau le bango au docteur avec ça qui biso. Il y a un moni dans le bac qui bon. Bon. Oui. À côté qui radio, puis normalement, à côté qui radio la Saint-Joseph, Batalaki, Bamoni, on dirait Azaki na choc, moko affecté qui la moutée. Ça datait déjà choquant. Ça datait peut-être. Vous comprenez? Et en plus, circulation, vraiment, ma client côté Wana. Raison pour laquelle, tant que j'ai malaise, on est aussi ma mingi. Et ça l'attend traîner un hôpital. Ils allaient faire ce bofandi. Au moins, on a fait un biso maï. Maï est à la pio, maï est à glacé, bachakaye. Vous comprenez? À ce moment-là, on ne savait pas que problème il a kati. Il y a un moment où il a cause premier soin, il a fallu que l'hôpital ne pas côté radio back et là on est ça les passe. Donc ils ont un peu dans sens on a habité de façon à l'obéli sur bande va comprendre ce qu'on bien. Je pense que vous comprendre très bien que vous en vouloir vraiment de qu'on a besoin s'embattre à éclaircir avec moto à yébier puis que pour les grands ta groupe azate parce que bah ou mélanie kala. Vraiment, en tout cas, tous compartis toujours nabino ensemble. On est là, on serait là jusqu'à ce que on a vu sur Yakolo Bezali. Bon, Yakolo premièrement, nous remercié, nous remarqué banda toujours ma problème. Badazo na ba nous le seul autre on a passé chaque jour. C'est tout ça un rendez-vous moi tout tout ça la boue. Ça toujours posé. Je me demande, vous allez me taper ça une photo dans comprendre vous êtes toujours présent. Vraiment. Ensemble, toute ma famille, si un problème, ça va vite. Merci beaucoup de votre part.
Et puis, et là, on a lancé appel à la fanatique Nabiso. Oh, il y a List Boy Fondation, bah, baza na mokili mobimba. Précisément, bah, on peut baza à la ville à Kinshasa, ton à Congo. Ouais, bah, que d'ici là, beaucoup ont déjà programme officiel. Il y a, bah, vous savez qu'il y a des Nabiso puis comment ils l'ont. Mais ce qui est bimi, tu à la bino, tous à vraiment présent pour te faire ça, bah, hommage, il y a Souka et pas un de Nabiso. À Sali Mingi. Nambour na biso Congo par rapport à Moussala Konaki, il y a théâtre. Alors, toi, il est belé, to rendre vraiment donner hommage à la biso na o ya Sali biso. Pour à part le to monde ce soir, à moi qui joue à des y a résurrection tant y est à Rozonga. Mais dans un premier temps, toi vraiment to honorer de la biso vraiment et que ça la biso bien to se prendre un peu ma casse. Et puis na cinq na bande konanga nyo sur List Boy Fondation, tous à la soudée. Dans le programme tout ça là, ceux qui m'ont rencontré à Touba, nous sommes censés être là. Nous sommes membres du groupe List Boy Fondation, nous sommes censés à cause de la réunion, de préparatif de tout ça là. Les alliés par rapport au memando, on a vu sortir na souka. Présenter la condoléance. Merci beaucoup. Pareillement. Vous allez bongo artistes et comédiens. Oui, évoluera toujours ensemble, Maninga. Les survivants, est-ce que vous avez une amitié? N'a plus qu'ensemble, peut-être vous cohabitez ensemble, ou peut-être vous jouez dans la même scène? Bon, on a scène. On a yebi et patenga mbala moko boye so na 50e anniversaire na biso ya groupe Salon. To sala ki marche na ye vraiment ta na vandika bona o kanisa. Événement on merci place des artistes tina RTNC maman Gebi donc comme on a tina tali nan ninge to sali ne ka molo mo muki wana ninga sali par rapport à lia na ba commentaire to no sala wana yo suis bloqué belé boy na aussi ça on so le bimsi sachet bodo moi animation na muki ka to sali wana ensemble na ye voilà yo ta regretter aso beaucoup biloko pena muki bo faut se belé on se belé bon ndenge abiso na ye ba kana sachet pena munene boy musabi no même na bamboa. Donc, il a passé ma casse. Donc, à partir où on a déjà que na combien de flatté, on a hôtel m'négabité, considération payé m'balamo parce que il y a monde donc tout ça. Ceux qui bozana yé, ceux bosolana yé peut-être à considérer. So joana yeta yé biote peut-être à quoi tu peux 12 mots bozano non kuna na nenge na yo. On a tout ming balinga bongo fréquenter ma monnaie belete. Ming to comment on compare monnaie na micho bo to betere ba bloka libana ming à part Lisboy. So moni présence dans la ma casse mon ami na yé bena boye au président tout ça là déjà dans groupe Salon. Président Sobe tout ça dans groupe Salongo même Zonzinga libana pe boya ne ma sikatenda je crois. Toujours à na yé de loin donc tout ça va. Et ça là bien ma casse. O communiquer n'est pas ba fan na bino o balanda bino surtout. On a ba fan to ara ne lo moto lo baga. To linga d'abord bo assister ça lo comme to beta balle na terrain ara na posa public e beta maboko. Ara na posa public et soutenir et finga ndete pour passer ça boy bino pe bo lekisi ko lia on a besoin de décourager bisoti nous salons ce que to sala bien pour on peut devenir les meilleurs bisoti ko jowa parce que bino bato to linga to sepeli ça tout moment soka muta ko fait bino pe bo lingi kisi bino moka ba pede bino moka ba lesbienne bino moka bo do finga biso na ba si tout le monde ce que ta biso mo na makasi on to linga to ça ce que nous salons pour to pesa les meilleurs biso ezani. Des fois, comme on peut tout senga banda, on peut jouer bien boy. Rien comme un problème. Papa ko lingate, maman ko lingate. Tout banda boy, banda ba outi classe. Oh, ko taba kengela boy. Film on to sala ngos ko ndengeni. Donc to lo baga ke longa to na tanga passe. En tout cas, to na pose assistance. Assistance bina fo sala. Donc a bo encourager biso to les longo nde ko na biso akene na kimia. Biso benza ba pesa biso makasi. Esunga biso poto sala so musala malamu. Merci beaucoup. Il y a toujours dans l'interview, nous présenter ma condoléance et pas dans le data. Merci. Ils sont vivants, puis que vous jouez ou peut-être vous allez qui dans la relation, vous allez qui dans ensemble. Ma sincère condoléance d'abord dans la famille biologique qui naïe. Na bisoba oyo bandeko na ye na kati ya famille artistique piko mai ndombe
aza artiste oyo nazwi temps ya rejouer na ye pe na ba invitation oyo kulutu na biso président na biso Ladi Esobe de temps en temps soki a invité nga pour intervenir na kati ya groupe na biso les Boy nazwaki temps ya rejouer na ye ba même scène neti bandeko nyonso bazawa c'est pour cela moni liwa na ye tokoki koza indifférente puisque aza et puis na kati ya théâtre aza parvenu te aza vraiment moto oyo abandi théâtre awumeli na théâtre awumeli mpenza na théâtre abandi théâtre kala donc voilà quoi, voilà c'est un peu ça. Dès les premiers jours beaucoup de temps remarqué nini pas naie talent nous en a eu mon que vous avez casquette naie be particularité naie peut-être vous découvrir que pas naie c'était quoi oui bi na kati ya RDC tous na ba artiste beli ba na ba talent mais ils ont un peu moi sombre. Oui. Donc les hommes moins sombre peut-être moto bimisango amo azate sikoyo biso ba oyo na bato loba ba piko mai ndombe ba chance oyo tozwi ya kokutana na ba leader oyo bazali na motema wana ya kofongolela biso pour que oyo ezalaki kati na biso bato ba découvrir yango za ya chose facile te. Piko mai ndombe azana genre ya ba comique na ye moko bo asalara surtout sur le temps sous bakangi que aza marié sikoyo bakangi et pas ya mwasi na ya ndako azana ba genre ba tiki ya ba jeu moko boye o eza ba papa na biso akala ba bando jouer moi genre ba biloko moni soko muso a jouer muto mbongo sikoyo bakangi na coin moko bo soit na hôtel moko que mwasi na simizela ki abimisa soko ba biloko ba genre ba pauvre ebale ba bande ko beta ba biloko ba pauvre munduiri ba bande ko beta donc on comprend mo ba biloko wana ba genre ba biloko mo batatuka lombo ozomona bon azaki pena talentier azaki pena na art na kati na ye et kokuta na nga na ye a première fois déjà to bande otala na na musika to banda déjà otala na musika nga nazotala ye pe atala nga et kokutana ezalaki eloko moko déjà ya bien ezalaki déjà ya bien. OK Sundiata message aux opc pas ya ba fan na yo oyo balingaka surtout mpona baobsaka ndeko na biso piko mai ndombe souhait na biso ezali tolela ndeko na biso dinema etant que artiste oyo asali mosala na ye pendant ba temps ebele a servir mboka na ye parti pris ezala te ke biso toujours na ye nanu te na nzonzingi boye tomona ye te tosalalala ata na nzonzingi moko boye quelque part piko azalaki te mais piko aza chef ya groupe moko ya monene na kati ya mboka na biso oyo eza reconnu Liz Boy Fondation oyo ya président Ladi Esobe eza reconnu presque partout. Alors tango ba miso babengaka ye chef nga pe nabengaka ye chef donc aza chef na biso bandeko nyonso ba comédien ya partout place bozali tozala ini oyo tokoyoka na réunion bakoyebisa biso par rapport ya koluka koorganiser obsèque na ye ndenge ekozalela to participer puisque toyebi yango avant tozela ntango mosusu eloko moko moto aya kotia biso poids biso moko non d'abord tobandaka déjà ko se soutenir entre nous ouais biso moko non d'abord tolingaka ko se soutenir alors tozala indifférente ke ye azalaki na groupe boye ye azongisaki boye asalaki boye eloko wana vraiment na kobetela yango c'était bandeko nyonso bacomédien to évitaka eloko wana et c'est pour cela neti barencontre oyo ezosenga ntango mosusu ya kokutanaka baartiste
quelque chose dans la groupe moko boye président na bino peut-être aza souligner yo ya kaka tout monde naka zo mon net ba piko bon non mon na ba réunion ils a déjà avantage na ye moko et puis ya président oyo ya ye groupe place azali zo mona donc bande ko na biso to sangana lelo za première réunion o tozo yokana to yokanini ba koloba na biso et après tout ba ni to sala pour to kunande ko na biso donc voilà Mukwata te présenter ba condoléances. Ah, merci beaucoup. Esali pasi komona ndeko na biso tozalaki na ye puis koma indombe surtout kombo esipisa mingi monsieur Google. Silencieux. Le silencieux lisusu. Ouais. Oh, silencieux pona nini? Azalaki silencieux makasi anda olinga kombo na mingi. Ah, OK. Siko na niveau tozali toza niveau nini pona organisation au bino bosala. C'est une organisation non tokomi na niveau mote toko lobango boyeki tokomi na niveau pas tozo bandana nous pas tokoma pena na ba organisation nyonso mbala moko na organisation mo esalami te o na ko loba bato baza wana o bazolandela biso ba chef te ba mtu bako za na niveau ko loba ke organisation eza boye. Ok, s'il vous plaît, ma question autour en 30 secondes. Bah, monsieur Salmi Beli pena makasi. Na ba témoignage to ba opesa, to samba lobaki, ozalaki yo na samba na piko ensemble na ma repos boudé ko sur la peine de qu'on a vu 60 à l'aise. Expliquez biso version des faits où il y a eu. Kaka ndenge chief samba lobaki to dana péter répétition a péter répétition bena bien au moins atteint 10 mois tege muta yo ka tout passe yo toni yo le colorien a toki kutu fort beta muto so pause singa na mutaluka mwaji de bango batikalaki samba mosantu na piko batelemi ka ni biso tozaka buyi na caméra ba so la buba moni mutu akwei c'est pourquoi tu mets libanda to bandi yo sala kozonga nde ba obenga to mpoto mboke kuna na sima chef ko esquisse akwei et to viana to côté na mutuka to keni na dispensaire ba PC premier soin a communiquer bien à soigner kutuna la fille banda ko traiter infirmière yo za maloba mabe banda to yaki ozolo baloba mabe donc a communiquer na to s'équipe to oh yo malade ndeni ozo soigne sa muta na traiter eleki nango azonga enepe ndako bazongi ndako baye po balandela sikoyo basala examen bayeba so ezalaki nini nde siko place maladi mpenza nde manifeste akomiti na banivo basonde. Ok, mukwata ozo communiquer nini surtout na bafani na yo na public oyo balingaka yo monde entier bato bayebi mukwata na groupe ya fondation Lisbonne Fondation ya président la DSOB surtout au aza mikili ya poto azali koya o communiquer nini pour ba obseko. Ouais, bandeko nyonso balingaka biso ba fanatique na biso balingaka Lisi Boy bandeko ni ya théâtre ezala ba pasteur ezala na banganga botalaka biso donc tolilaka ensemble na bango. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Na mukolo Yesu akufaki après troisième jour bato bakendaki kotala corps ya Jésus ezalaki bongo ba mama namoni ba mama ya groupe Lisbonne Fondation oyo Pico Maindombe azalaki comme lokola acteur balati noir tenez en noir oyo batu singto nolata to ndengeni non tenez yango noir te mais to na matanga to lelati donc quoi climat za malili mbule betaki olati noir non bakisata ma tricot mo likolo ko protéger kanjo to na tuni question pour zomona koto batu balati noir surtout ba mama toza mawa non ezaka signe mo ya pasit ya kolela c'est ça amoni ba mama balati noir c'est ça. Voilà, bato bazolanda yo ba retenir nini surtout pour na liwande kona biso Pico Maindombe. En tout cas pour la liwa ya chef Pico donc to bangaka nzambe ongala olobaka ke so totambola toza na bon moyo tobanga nzambe po place malade place liwa eyela yo oyeba te
liwa chef Pico. En tout cas, ils ont ça na maloba, mutu zainde na tongo, mutu pa pesi répétition pe physique, et comme ba 12h 13h, mutu qui passe yango minute ni liwa. Tala papa. Donc moi le mot don ti to tambola bo faut to banga ka nzambe. To banga nzambe to tambola mana banga nzambe makasi. Donc liwa chef Pico te inga vraiment makasi te était ma pe batebele quoi. Donc to chaka nzambe liboso mingi olobesa te donc pasi apesi pasi makasi. Tocha nzambe liboso oyebi na mokili ya biso bato mutu mosusu okomona azoganga azoloba azomona nga aza mituka na ata kitoko osa fier mais kende na bahopito omona bandeko mosusu nde bazwa kolela belisa mutu na hôpital ocomprendre sans sa vie Pico azalaki bien asasi répétition après 30 ou 40 minutes mutu mbala moko asali crise nande beme na liwa na yango yo muto mesala matalana yo muto mona ke ngane na danger yo muto mona nga alata bien natana ba portable ya kitoko omona ke no ngala kitoko na leki baninga nyonso liwa ya Pico ete ya biso vraiment na pusani kota ya ba mama na présenter ba condoléances na kombo ba journaliste nyonso. Merci. So to kolanda bino awa na lié ya réunion oyo bosa lelo pour une première réunion ya ba comédien nyonso. Mutu nyonso na biso ki azali d'abord moi azaka na témoignage moko boya ndeko na ye. Témoignage ni yo marqué yo marquage plutôt pona ndeko na biso Pico. Papa so na lobby batebele baloba ke tout ça la témoignage ya malamu kaka so mutu akufi mais on a chef na biso talaka nda atiki biso sans mot donc tozokoka kutu tozokoka digérer te tozokoka ko réaliser te donc ti lelo oyo nga kutu lelo nga mona zoba eza nde ndoto tokolamuka tomoni ke eza nango oyo eloko mosusu mais vraiment akei donc chef moko nayebi te vraiment soki ntango tozongela répétition tokokoka donc bolamu na ye eleki ebele yango na bolamu wana banda kosala nzambe azongisango ata pa ya bana na ye parce que batikali baza mikie makasi donc chef moko doux gentil donc chrétien azalaki na kotambola na ye ndenge bachrétien batambolaka donc azalaki na makambo ebele ya mabe te non non même pas azalaki mutu moko boye atambolaka na liloba nzambe soko boye na tongo na répétition moni abandi bino nanu na maloba nzambe abandi kote ya bino kolakisa bino ndeni il faut kotambola na vie et surtout azalaki yaya ya bilenge ya mwinda donc amemaki yango même na mosala na ye akotisaki yango tokoya boye tobandi na prière omoni apesi bino conseil donc abanda pesa biso toacquérir biloko moko boye epa na ye oyo emsu na famille to na ndako tozwa te na classe tozwa te na église mpe tozwa te mais toyo kozwa yango mpa na ye donc c'est ça ocommuniquer ne pas faire na bino balinga bino batalaka bino bon nayebi ke bafami na biso mpe baza même morale na biso baza koassiste biso na mawa oyo toza nango surtout chef Pico azalaki motu ya bato azalaki na bafani ebele donc na opesaka courage na bafani na biso nyonso tout la vie continue chef Pico eza lokola bisi ezokende chef Pico akiti na arena na ye biso bato totikali toyeba kotambola malamu na bonzambe po ete mutu pa mutu na mutu akokita na arena na ye c'est ça. Merci. Yo baksani na nyonso ndeko na biso ba question na tuni ye o répondre yo baksani. Merci lobi wana. C'est solo ya kosa te to perdre mutu. To perdre likondi. To ebite chef aboy to zo esu wapi. Qui se repose en paix. Pour toza na pota na mutema to ebi mukoni ekoka te mutu ka usabiso ngoza kali sel Seigneur. Merci beaucoup na moni. Mbongo tali na ko kauka. Moi to continue na yo ezali te. To soli pena mo belé. Je pense que oki bande koni balobi.
tout le monde a cassé qui le comment profit la comédien la comédie va être belle la monde a réunion le nom la comédien té ni té pour na le belioni non peut-être ça mbulande beti sommes déjà bazoya kayaka j'espère que ba mutu ba ya ça karaté pour petite bino batu bana ya le président la DSOB vous avez une penza un peu réticente na ba réunion bu mo na rapenate vous entre bien na bino na banzonzo un peu bu mo na raté ça pour na yango peut-être non ça bon te ba réunion surtout to ki réunion ça buto yaka ata bon na président na bino la DSOB na mission mo ndambo non peut-être em bango na mo sample et quoi ça em bango ba yeba ki biso peut yebite mais c'est au yebi ba bengi surtout yaka onzonzi kutelebela kolobela biso lo ba bengi oti ba yebi yote c'est ko ba bengi onde o yande donc c'est ça et non pour la bonne route o communiquer ni pas ba fan na bino ya groupe Lisbonne Fondation pour la fan na biso so pour ça quand même moral poser la programme le to na réunion biso nyonso presque tokoka o ba konzi ba oloba donc bozwa communiquer botika biso te to bolela na biso elongo donc non quoi même pas koloba non donc et ça la passe makasi donc tous à quand même moral on a koloba kaya mama if love is crazy love is for me. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir le 23 décembre ti le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement e kozala soki boye na famille e kozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko e kozala kaka yene na koyamba bino poto kota na profondeur ya prophétie to kota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota bozala décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye a décharger bino bokozala décharger bana ba autiste bayaki a babikaki bato ba limitation bayaki babikaki bato ya ba blocage babikaki bato ba maladi oyo esilaka te babikaki ba délivrance yango ekozala na salle te ekozala pe na public te ekozala pe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batia bakombo na bino na liste ya badelivrance nazozela bino na moto ngai mama Lutumba nakendaki na prière ki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya Ozana, nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai ekozala na Paris à partir ya le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo po batia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport
avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limété. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744. La salle polyvalente Maman Albertine. Venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations.